Mbote mabakouk nyonso, mbote bandeko nyonso. Vraiment, famille libota pardon, pena tangi kumbo na bino toro, boya bozo kiti bofanda, poko fona pesa bino. Ezola kisake, la plupart de vous, soit, bazara na ba compte te, soit YouTube font ici bango ba compte, mais ba yebi ni compte fonctionnalité. Parce que beaucoup de gens, faut boye ba que, ba ye ko se font la ba compte kara na maramba YouTube. Baye ko solo la na banque kana maramba YouTube sikobo ba biso to banda di solo ya banque depuis Procrédit ya ebandeli ya Procrédit to zalaka déjà na biak to ye Procrédit. Donc tant on azana nous na moins de 30 ans même. Nandimi koute na yaki ata na ba 25 ans. Nandimi te. Donc ba année d'avant 20 biak to na ba compte ba fait au banque to ye to ota ba mutation ninge salama na ko longola epi ke mutation pesa la ke olongoli mbongo na banque o clôturer compte ba memi ba mité yango na banque mosusu bandeko soko yebite batu na ka connaît pas à demander boza pena na problème ma banque oyeba misusu bati bazalaka wana soka komi na UBA na Procrédit to na banque oyo ba futela ke na YouTube po banque aliboso ya asali nango copie yango na po akende banque ko sani il faut ba agent ya banque ba aider du début jusqu'à fin même pour na ko remplir chéquier na ye pour na ko remplir papier ya retrait ya tout ce qu'il fait là-bas ayebi na eti basunga ka ye kaka agent moko fois ya wana po ye na suka pesa ye quelque chose ou bien pe kaka asaleli ka ndinga basalela na ye awa précisément pour na retourner bateau ba oloba ke si la azana compte bancaire te aza même pas na $3000 ya tout la un mot sérieux penda na bon moto ya bateau boza ka sérieux bino bo baboke na ba ambassade biso pe to ke na ambassade to ke na ngo penda et puis ambassade pe to ke ezaka ya lobby te ya banda pena ya batongo penda que na super mbongo na futi billet na kei Europe na futi billet na kei Gabon na futi billet na kei ba pays ya Afrique to sala honte poni bosa makamlo ko ba sendi bo bino boyebi mais ko yeba ngo ya bino ezokamwisa ngai d'abord nanu de 1 si la compte bancaire c'est faux parce que déjà yo kuto na YouTube il y a 2000 abonnés on a compte bancaire. Vous dites des choses et sont contraires. Et à mon boloba makamubo quand ça biso to kenda classe te to yebite bolingo ko sa nani po na nini to so comprendre te. Likambo compte bancaire asi les ole kela ngai ezo kamusa bo mo ibonga. Est-ce que na 21e siècle na 2024 mutu pena ko yebisa mutu ke yoza na compte bancaire te ezali fingi. Et comme vous savez parce que ko fongola compte bancaire il y a ofele eza presque Kinshasa mobimba. Et ça dépendra maintenant des dépôts et des entrées. Et puis, yami bale, natu nata. Botanga wapio, babanko bino bosala la ndengeni. Parce que même l'agent qui travaille à la banque n'a pas le droit de connaître le solde d'un client. Azan a droit wana te. So que agent ya banque na yo yebi solde na yo, sans pour autant yo yebi sa to pesa accès, c'est que agent faut ba kanga. Allez-y vérifier le politique de gestion de banque et de gestion des clients, il y a banque et consort. Et ça là, quand on a internet, il y a mais tellement que bien bon la difficulté, il y a apprentissage. Bon la difficulté, il y a quoi la makam. Bon la difficulté quoi yeba makam. Ndé ça là que makam bino moko bo loba, et ça bimisa bino et bien c'est no mayele mukie, et bien c'est no mayele té. Avant l'obalikamo, il faut prendre le temps d'étudier ce que tu es en train de dire, surtout dans la place publique. Moto ailleurs dans la place publique, faut avoir temps où yako kanisa ko yeba ko renchérir makambo o azo loba pona moto. Et ça la kate en ezotindo ça la makambo pendant que au fond ozo yeba te makambo zo loba à la fin ebimisio idiote. To idiot. Franchement likambo est dépassé. Pour la ok nanu na banque ok ne kozwa nanu to za nanu avant nanu kutoke nanu makambo nanu ok nanu banque pour no kezwa visa et ok ne ambassade pour no kezwa visa na lo ba banque pam boyebi ke basenga relevé bancaire pour na moto ne so normal akena ko sala démarche na ya visa yemoko parce que ngai généralement na sala ba démarche na nga ya visa presque nga moko c'est vrai que l'agent peut m'accompagner mais na biloka muki la plupart je le fais seul to yebi mokili mobimba oh il faut ça soit na prise en charge soit
prise en charge wana il faut prouver suffisamment que mutu wana o azo prendre yo en charge azo soit membre ya famille na yo mobali na yo parenté na yo moko et parenté na yo moko wana na pesa bino na ta mwa cour bo fa na kiti bo fa na pesa bino bo na pesa ki y ka ba kuku pardon yo ndesa la discipline awa zongo sana no baba kuku na linga mingi tsa bango na mwa sima zo bango wana nyoso bazo finga compte bancaire ya sila ba ya liboso ka lobi ka mwa 600 compte bancaire ba ya na liboso de 1 yangwana il faut azala soit parenté na auto nini soki te il faut azala na compte bancaire na yo et puis parenté sans que ça la prise en charge ezala na ba complication moi mingi donc faut appeler na compte na yo to longo na partie wana to zonga siko na partie que si là sera na compte bancaire te ba futela ke wapi bolo basi ce que ça raconte ezala banque na yete mutu banda ko yambela bon toki entre guillemets. Si quand on t'a ko zuela ye papa Lushima que je respecte aussi mutabanda ko zuela ye to loba bon si ko tant basali transfert wana tant mams azongeli gestion ya nyonso ya ye boye bisanga ye mbongo wana ekita na mapata to tango papa Lushima abanda ko futa ko pesa mams mbongo do mams andozo ba mbongo nyonso wana ebele wana bomba wana na atandako pona yo parce que pona yo koza na compte bancaire eza luxe tilelo et là oza luxe li soute compte bancaire za la moins luxe il faut zonga ba 10 ans passés tant ba biso to na ba compte ba Procrédit ba 10 ans passés pena ba 2009 ba 2005 ndeza la moins ozo mona bato ba mona ngo spécial kozala na carte bancaire ponga na ba preuve ba carte na kale eza bino pe fo bimisa bino bola kisa ya Robank, il y a Procrédit, ainsi de suite. Il faut voir la kisango. Pour je me rappelle que dans la compte nanga kutu, na compte nanga moro la sundo la kutu $100 na kati pour Robank et banda na kotanga ba kombo ba banque ba yo poursuivre nga pour rien. Et banda ko compliquer nga moi ningi caprice ezaka trop na ba caisse na ko na sundo la compte moro bona kena biak. Heureusement avant pe biak ka na yé na migrer na Procrédit. Parce que tant ou bien que ko sala makambo e sala kawana ngana migra ki dana Procrédit na migra déjà na Procrédit et j'ai toutes mes cartes mes anciennes cartes na bombango malgré que na voyageur na kena na vana 4 ans libanda ya mboka 3 ans et demi plutôt libanda ya mboka na zonga awa ba carte na na bomba ponga na bomba ka biloko makasi siko yo mto excusez yo mto benga sila aza moi 600 compte bancaire yona nous oser recommander na Kishasa wana na Kishasa l'accent ba compte bancaire no ya ba carte no ya kala na muna yango na misu na pion. Encore une chose, pensez-vous vraiment que la batour nyo so kendara mwasi ya mundele il ça va aventure obi ke bino pena vous avez un problème o balobaka moto mokie bongo ebele ya bino za moto monene bongo moke boza pena sûr moi si avani na mundele des années à cause d'un compte bancaire pour na poto tout se fait avec la banque, tout se fait avec la banque. Comment ça se fait avec la banque? Mundele asala politique moko na mboka na ye que mbongo ole circuler na maboko ya bato balinga te mbongo circuler na maboko ya bato yango so ba moni na somme moko boy na maboko ba okanga yo na poto awa na Kishasa te me na poto ba ko na Kishasa ba $100,000 ivana na bandako ba 1 milliard ivana na bandako me na poto te soki ba kangi yo na mbongo moko déjà 10,000 bazo interpeller yo 10,000 déjà ba ko interpeller parce que eza manque ya gagner pona gouvernement fongola zibula makutu oyo ka économie na peso moi cours moi ndambu ya économie politique politique na bango eza que mutu nyonso o azana montant moko boya ebele na maboko fo bakanga ye il faut ça lango ba virement fait ça la main de banque en banque parce que tant que banque ezo fonctionner bien tant que mbongo ezo kota na ba banque mingi eza ya l'état yango ezo permettre pe mbongo ya contribuable ba salela yango do tozi mbongo na tant que ba bombeli tant que ba bombeli mbongo na yo l'état zo salela mbongo na yo ezo permettre l'état sala mara mususu ceux qui okei na compte épargne na compte courant pour la nini bazoka bénéfice bazoka
pourcentage na kati parce que bango ba oselo musala ko bombela en sécurité mbongo na yo yango soki mbongo tant mbongo ya ida par exemple ebungaki omona bato bando bisaya ke il faut funda banque parce que banque azali censé ya ko sécuriser mbongo na yo banque azali censé ya ko tcha mbongo na yo na ba bisika ya malamu sikoyo na poto kuna tout se fait de banque en banque nyonso même quand tu vas acheter quelque chose eza pasi pona mutu muso ko aza milliardaire mais milliard na ye wana azora wana amona ngona maboko na nuboyete nyonso boya mona nga tandianga o mona ngo na kishasa ka ndeto mona bambonga bongo oh détournement ya 88 millions mutu wana 88 millions babaki yango pe na mutu ka bachango etondi na mutu ka bakei nango poto te bakango bakokanga yo bakoi na yo ozana il faut justifier ainsi de suite voilà même pourquoi c'est un exemple je respecte beaucoup pasteur Bostra lelo azali a quitté bomona ki que parce que ba retrouver ki mbongo ya ebele kuto ezaki na banque et na maboko te hein et ki na banque mais faut pas ça il faut pas ça il faut qu'on justifier ba entrer na ba sortir ya ba mbongo wana donc muto azala mobile ya mundele azali na possibilité nyonso donc azali susceptible ya kozala na compte bancaire parce que ba sala ba transaction na chéri na compte bancaire mingi et niveau ya mam stanga okotala na ambassade ba opesa ye visa azongi ya baloki akei pour votre information ezalaki musicien te mutazoli mam visa ezali ye moko akiko sala demande normale oyo ya mwasi ya mundele akiko tala chérie na ye et ce qui est tout à fait normal et si dès qu'elle prouve a tena compte bancaire ya malonga oyo la kisi que akokoma na mboka wana akovana na hôtel bien pour ça la réservation alors ça d'habitude to voyage rat to yebi ke tango ngana zokende ko senga visa tango nazo kotsa biloko na ambassade il faut réservation na ngai ezala billet na ngai ezala billet na ngai déjà ya nani oyo ya réservation ya billet ezawana réservation d'hôtel assurance voyage assurance ni ezana kati voilà ndeko mwasi vous allez rappeler un mot bato boningo kosa bato makasi hein donc ene na bino memanga bino tina makamba lokuta donc ozi zo kotse la pena mutu makambo tozo tala boyo zo kosa c'est quoi le problème si la zangi compte bancaire et puis ngai yango na tuni bino na yeba nanu oyo wana kena kotala compte bancaire si la monika zangi compte bancaire comme na ye nani ça c'est de 1 de 2 pour ce que ça agent moko ya banque mutabete bino di solo wana aza mutu fo bakanga ye pour même agent en banque ayeba compte na bisoté pour avoir yeba compte ya mutu fo zala na code secret na ye mot de passe na ye siko yo na mot de passe ya mutu to yeba compte ata na bimisi mbongo nyonso na vide moyen ye agent ayeba ezate po ya ko beta kaka référence ya compte nanga a retirer mbongo point le reste là-bas yetaliete le reste ezaliete à moins que yo pesa ya accès et puis mutu asala na banque a na droit ya ko divulguer information ya mutu te siko bino bozeli yango wapi information pour la modèle wana bozeli yango côté ni et puis mutu wana na yebi te soko asala na banque nini faut pesa sona no kombo ya banque ya o wana bino bolobi ke si la zarana compte bancaire na bon vous contredisez en même temps et linga kutu mususu alobi moi si azanga compte bancaire ça c'est de 1 abaki si compte bancaire n'est même pas na $3,500 oh. Bon muto azangi compte bancaire ce que $3,500 est logé côté ni muto azangi compte bancaire $3,500 et relogé les wapi au moni ki bolo ba makamuna de contrat nango oh azana compte bancaire te compte bancaire n'est même pas $3,500 oh mais les $3,500 wana et vendre la wapi et puis en tant que artiste nga na leki nga artiste à voyageaka dire qu'un artiste qui a $3,500 dans son compte a osé visa te a osé mboa nini ko un artiste pour même sa voyageana qualité d'artiste a voyager assumer la carte d'artiste a voyager en tant qu'artiste dire que a 3 mois de $3,500 va payer visa faux archi faux na moins de $3,500 on reçoit visa te même na tourisme simple ya mutu aza artiste te a reçoit te il faut au moins na ba 7,000 au-delà on peut sa preuve ya paiement na yo o ekotaka chaque mois ezalaka combien ba reçoit ko estimer donc ça na ba 10,000 ndoza pena mo perdre
Pour na mutu normal. Pour un artiste, il faut en a 10 000 au-delà. Parce qu'un artiste, on suppose que c'est une star. Place à Zokende, à revoir un aboté la pamba, mate, bon, mon amam noté la pamba, bino ndeko na bino o ba voyage kawana. Bon, mon adam moko na hôtel. Si ba squatte, squatte ka bango, ba nga ngai pe amoko. Ko squatte bango na bandako ya baninga na bango, lelo ba komi na ko beba na ko zola ba problème parce que trop de familiarité engendre le mépris. Même ça comprenait que trop de familiarité engendre de mépris. Yango amoni que soki nga na kei poto na sengi master na nga yamba ngai. Le fait ko vanda bongo. Il faut faut contribuer à payer aya. Tant que na ko squatter bongo, ozo contribuer na moi courant na moi mai na moi nini et ça la bien. Yo zeleli ki star na ndaka batu et comme ni bino pas problème. Toyebi, mais c'est pas important pour nous parce que nous sommes pas là pour dénigrer les gens, ça nous arrive tous. Mais normalement, bon so rata ba chambre. C'est encore mieux dans une chambre dans une commune na poto dans une chambre dans so na moni que hôtel écouter ngai mingi. Mais Mams vit exactement comme une star. Bozo mona te bino moko pena o na o ekokanité penza. O na o pena veut dire différence yena. Misusu bazo meka ko vivre moi vie ya soit disant qui star o ba ko kayangote soko abimi frontière na biso fo ba squatter na bandako ya baninga na ye. Wana star modèle ni. Star à solo tango ke ko senga nini visa en tant que star au diembeli falite au diembeli ferité au diembeli loroté il faut en la capacité à prouver bango que aux allés artistes aux autres qui ne pas zonga ça c'est de 1 aux allés artistes aux allés la capacité comme il fout là-bas hôtel donc babenga oni substance na yo oyo et ko couvrir séjour na yo pendant temps oyo ko zala wana ezala penza oyo singeli siko bandeko ba bolingo ata bino moko bon mon attaque même ça a répondre na ba critères wana nyonso siko moto azangi compte bancaire à répondre na ondeni bino kutu bozo kende ko squatter pa bato soit disant bwana compte bancaire moto ana compte bancaire ko squatter pa mutu te moto ana compte bancaire faut kenda futi hôtel ba hôtel pas moins cher ezalite ba betaka na bango ngoze Winted na Winted obeti kuna oluki hôtel moko ya moins cher ezalaka na ba hôtel ba $20 pe ezali pe kaka kuna na poto kaka kuna le jour pour moi ça même le colombie na ba hôtel ba 250 le jour ba 150 le jour yango ezo nyokola siko futa yango ndenge na futa yango na carte bancaire oh bandeko ba bolingo komi kitisa kobeta tolote moto ezo kanisa za na ngote wana eza simplicité moto esala ke bilo musumu abeta yango lisolo ezate mais biso moko pelande to vanda abito yebi oyo na oyo ekokanité level Mams pardon soki ezalaki que azali kosala semblant mais si akatani ero toyebi mais si ero akatani bato pe basala matala na komona ye eza ba une semaine nda ovanda peut-être dans hôtel moi ya $50 ya $70 vandi moi une semaine to asengaki abetaki matolo makasi bafuteli ye akei alakisaki biso place carte na ye bancaire esilisi akotisi abimisi apesi biso solde boya kasi na basolde na bino mboyomoni ke bozala na bacompte bancaire eleki ya Mams boya na basolde na bino parce que c'est possible avec votre carte ya kobimisa solde na o bancaire to bimisa to mona soko bakisa ba zéro te o piraté mikolo pe toyebi de ba mama Pinterest toyebi bango to kobimisa ba disa lokuta mais au fond de votre cœur boyebi ke ona o kokanité rien que kaka présence à mutanga hôtel mais nous comprendre que o un camarade dangate vous sentir lamba alati sac à memi sapato alati montre alati lunettes alati suki ache parfum ache yo moko zo comprendre que oyo niveau la ngaite et venant là vous commencez à chercher oye na ebisa kabino stema ibabota manango na bela franc stema ite na pesi mbote stema ibabota manango likambo elamba nzoto ya elongi ya coup d'œil et nani influence à coup d'œil babota manango
o papa yemba yemba babotamaka nango soki oza nango to wana nango ta to force bando sentir kaka obeti tosombi no bilamba moko me ndenge akoklasile yango yo moko otalaka oyebi moto ayebi te ndenge akokendele nango yango na te. Tika nzambe atombola biso. On n'est pas là pour venir vanter certaines choses que nous trouvons futiles, qui n'est pas important. Ce qui est important, avançons. O amoni kaka na compte bancaire ekuba liboso balobai mambo ya ndako ya sila bisalo natali bandako ya bato mosusu natali yango na batournage na video ya motu. J'ai pleuré nga na mbongo te pour l'instant pour na kweya naloba yango chaque jour, mais je préfère mais bomona pe ba video nga na bimisa pe video moko na cha eza pe na short na ngai botala pe na aspect ya ndako ya mams o comprendre que vraiment ona oyo eza na eloko ya kokokanisa yango te. Nayebisa ko ndako mosusu ekozala efinani na biloko ebimisali te, mais moto ayebi décoration intérieure atondisa ndako na biloko ebele te, mais ataka eloko na place nango mpo ndako ezala kitoko ezala présentable. Vous comprenez? Bongo nde ezalaka ndenge moko ne elamba na nzoto il faut yeba kotia eloko na place nango mpo epesa forme na nzoto. Et puis mutu na mutu faut yeba kolataka selon morphologie na ye, respecter morphologie na obima kano. Mais soki ozwi bilamba ya bato baza poitrine monene opesi yango mutu a poitrine mokie ebimisa beauté nango te ata libaya esimba te. Il faut tonga biloko selon morphologie na yo po mutu o aza parfaite na nzoto na nyonso azalaka te. Mais soki otali mam so sentir que mutu respectera morphologie na ye, respectera elateli na ye, respectera nyonso. Et c'est une dame qui est toujours coquette azana elateli ya nyonso omonaka mwasi pena mundele alinga mwasi alata nyonso so petona bandeko babala mindele alataka nyonso otala yo yango abungisi kondima ne alataka nyonso ekuta alata pena ba caleçon ba tennis wana ya ba tennis de table. Vous comprenez? Donc heure moko na yeko comprendre na makambo ya YouTube oyo surtout tanga na moni ba koselinga makambo fort na yeko comprendre que makambo ya YouTube ya bilo musu pena donc pardon tika na yo. Mais biso les toyebi que impossible que mam sazanga compte bancaire na kesengela nini kuna 3500 faux archi faux na leki artiste na yebi demande à visa ya artiste ndenge ni etambola combien basenga na compte condition ni ba pesaka ainsi de suite. On connaît ça. Donc de ça muta yebi singa attaque mam star kesenga visa na 5000 luvunu parce que esimba te akozwa visa te pour wana ela kisaka kokima pour soko lobika foot hôtel 10 jours par exemple pour so apesa pour nini ya 1 mois visa 1 mois aux yeux hôtel à $300 10 jours 3000 ekeit siko au cas où aux yeux problème kuna aux yeux problème na transit au sandeli. Ce sont des explications qui donnent votre ambassade. Donc pardon, rallumez vos cerveaux. Le binango tonton wana bloba, rallumez vos cerveaux. Vos cerveaux sont morts. Rallumez vos cerveaux s'il vous plaît. Nourrissez vos cerveaux. Na ko bolingi na ko pesa bino liste bilo ba lire pour cerveau ba de fonctionner bien. Parce que boana manque na. Boye bisinga MK apesa biso liste po mikolo na ela bino ba vidéo nyonso ya ba traitement ya ba peau, ya ba traitement ya ba traitement ya peau ya suki ya makambo ebele. Pour nga moko na zaki problème moko de peau dikola stress ba pesinga yi ba astuce moko na meki na moni pe c'est bon pour déjà na banda da ko sala ngo depuis kala na oyela bino ngo nyonso awa. Merci la maman internationale pa la kinga yi eloko mususu pe c'est ça la pena ma miracle na santé. Donc tozonga bato tolonga bambisi tozonga bato to banda ko réfléchir na mutu na biso na bato boyokaka biso na biki bo réfléchir ko leka biso po biso ya msto loba na bandi loba na loba kaka na obosa na ba détail mususu mais tant boyaka na ba commentaire tant boyaka pesa ba idée il est ça la que to fongwami lisusu davantage et puis on fait encore d'autres recherches.
Donc mutu oyo azoloba makambo ndenge wana eyesekisa nga eyepesa nga mawa ya comprendre que on a un problème sérieux. Il y a comment on dit, il y a documentation. On a un sérieux problème de documentation. Les gens ne lisent presque pas. D'ailleurs, pas du tout. Et les gens n'apprennent pas. Au moins, ils te barande nini. Vieux, nani vieux nanga, nalbato vieux nana ke poto, ils ont ni ko sala nga démarche. Donc, yé nenga kendara poto azungaka. Yé mo ko ta na ambassade ta comme rata na porte ambassade ta bangaka. Po ayeba ndeni on sona ba ambassade te. Yesu ka libanda vieux mo mutasela yeba démarche ti taba ko benga e vieux ba debisi munde za botamba ko tuna yo boyeke loba soka koti na kati azobika mukolo wana ka esili pa bungi awozela kati ba yo bimisele visa pas vieux na yoana. Pitoyable pour vous. Bo affronter ndi makambo comprendre siko ke bato pe ba affronter makambo. Il faut zana makambo pour affronter makambo. Il faut yo moko kene bena kokoko na une ambassade qu'est-ce qu'il faut nini ou bien ozu na bas tout est sur internet. Il y a des formulaires de demande de visa, on vous donne déjà des conditions, qu'est-ce qu'il faut donner, qu'est-ce qui manque, qu'est-ce qui est beaucoup. Et puis il y a un numéro, vous pouvez appeler aussi, le standard est là. Botou nana nuka ba makambo na lo baso na kosi que pour un artiste à voyager, au moins na route condition wana en tant qu'artiste na nini ya tourisme, au moins na yango. Bon, pour qu'un artiste voyage, il faut avoir autant na banque, il faut rassurer biso que bon on a na banque et que ba futa et que ça la musala, ba misuku ba kena jusqu'à demander des preuves. Montre-nous des preuves que tu es vraiment un artiste. Au bibisi ba vidéo na yo la kisi ndenge ni ebeta na internet, ainsi de suite. Aux journalistes la kisi. Aussi carte non journaliste au Tchewana. Oh mais dis donc, il faut vous documenter quand même. Et puis bozo peut courage à commenter dans ma commentaire na ba commentaire nangai si là aza même pas na $3,500 na compte na. Et puis moi vous pouvez me faire avaler des histoires comme ça. Nga zora mbongo na sombi livre na otanga. Na zora tanga na zui lecture na osala lecture ya na lingi na yeba. Nga na linga na yeba nga linga te eloko moko boye pona nga na ona mutake sa ilanga na linga te ata mamba YouTube tango na kaka na so na tali na tuni koto na comprendre na vite ngamba ofona mono ngaba to basela nga musala nyonso bayebi que mire ata biloko bana mibali nga salaka oko monter ba antenne na sala ngo ndeni. Pourquoi? Parce que na linga na curieuse na linga raté na sala dépendante na linga na très indépendant 30 juin denga 30 juin boyoka na ndengai. Donc s'il y a un truc qui s'est fait okosalela nga te donc soko meki kosalela nga loba kesa mutamuté ya mabe walobi ete na kolakisa ote mais soki na tsheli mayele na kokokango ngai na petelenga na makambo ya tango to changer ba compte elongwa poto ekoma na Kinshasa tango ekoma oleka na kini na bande luka siko ba solution tout ça là bato ebele nde baza na ba chaîne boye sur 100% 98% ya basalela bango nyonso basalela bango na fanda na kena pa 350 nazo na pa 150 nake ilo ko ngoza ndenge nini ko lekela batu bazo sala na yeko mona garçon moko boulot moi jeune garçon mon ya tu penses que tu es plus intelligent que moi linga c'est parce que moi je pense que avec le peu de cerveau que Dieu m'a donné si je m'y mets je pourrais montre-moi aboya linga banda abi non ndenge j'aurais courant ezalaka te ordinateur déchargeaka akena c'est ok d'accord abo inatala na fani na bisi mwana binga mona osalango na dépenser mbongo mingi na mona nga mona osalango na fande la eloko wana na banda ko banda 23h tant to komi 2h du matin na ki pongi na tsuki wana na tiki onka na branché na ke lala lobi na zlamu ke liango ta 12h leka. Il y avait juste des petits trucs qu'il fallait compléter et tout ça. Tellement la bande yebate nazo tatone na bungi na bimi na zongi na bandeli nazo kangaba capture d'écran. So na kokite awa na vila ka capture d'écran na tiki ona wana na ke na continue na seli recherche mon na zongi na ke yoka tuto moko e ba tuto siko ba pesa ka ba détail nyonso to pesa ka likolo na sala yango na belela wina j'ai fait mon ami de tous les jours. Wina je l'ai fait. C'est vrai maman là c'est oui c'est vrai. To beni siko c'est la siko na tala siko soki code ko ya. Avant la période, on a na zeli na moni eyete 2 semaines ba pesa ki eyete
Ah oui, c'est qu'on va carrément chercher la personne qui avait, qui avait laissé pour qu'elle continue. Et, neti na obenga mutongo lobby lelo na monaka code Google outi na poste na mairie kuna ye tant izoka. J'aurais ça 1 mois. Maman toi bata poste nga habité papa ti okosi. Ai singa yango eza biloko na bino ba Google soki YouTube. Na bisi na ganga na bisi winere ba elinga I code na cha code mbongo eleka ti lelo na zoka mbongo na YouTube. Buti kokosa bato. Buti ko intimidaka ba abonné na bino ba na Kinshasa ba okanisa ba mbolo bisa bongo ya solo. To ya poto po bato musupe na poto na yeba te soki kovana na mindele me bo soso na kati. Eya nini? Bovana na poto penza. Mutu na bino azokosa bino, mutu azosala bino émission azokosa bino bondima. O aza na compte bancaire bino bondimi penza makamba bondima lelo na 21e siècle na 2024. Na lelo yo na ero yo. Mutu na compte bancaire te, mutu pesu lokwa sila. O kutu ba étudiant kutu. Moi nazaka na 17 ans azia fongolisi ne compte na ye na nini oyo na UBA kuna basenga na bango eloko tako moke boaka mo ba 1000 francs na ye bakotisa ngo tina francs ekoma tina ba téléphone ozwi mbongo na ye wuti na MPC lekani na banque na yo azwi moi 2000 francs na ye akotisi na banque azwi moi $5 na chango na banque mama ata bino moko kaka na musala na ye kaka oyo asalaka ndenge futelaka ye wana kaka ndenge YouTube ne futelaka ye wana kaka azwi kaka moi 2 mois 3 mois kaka moi moko coûte déjà 3500 te bongo 2 mois 3 mois bandeko ba bolingo poni bolinga bakosa bino makasi bope bino pe donc bovandi pena mutu moko bo atelemi liboso bino zokosa bino et puis bosepeli parce que boza tellement na souci ya koluka ko nuire mutu wana que ata ba kosa bino bokomi ba aveugle bondimi bovandi pe bozo avaler. Non, on ne peut pas être bête jusqu'à ce point quand même, beaucoup za la mayele teti na niveau et puis bozo na courage bozo ko commenter na ba vidéo nanga. Vous voyez comment vous vous ridiculisez, vous vous rendez bête à la face du monde. Bozo se rendre bête na face du monde na marambo oloba. Il y a de ces choses dont mutaota lango zo sekabino. Ou azala kana nini te, azala moins de 3150, $3500. Ya. Mutu azobetela bino lisolo wana yena no na compte na yeso ka leki sila. Yebisa ngai akotaka combien na YouTube? Akotaka na combien na YouTube? Talasiko ba nombre de vues na yo, talasiko ba nombre de vues ya SB. Est-ce que penda ona oyekokani? Botali ba nombre de vues ya SB, botali ba nombre de vues ya mutu avandi si bino azokosa bino que ndenge eza wana sila zaka na moins de 3500 na compte. Siko botuni ya gagnera combien? Puis yo montant ya robetela bino gagnera. C'est que si la zora ngona msufa 5. Po ona oyekokani te. Po ba vu na bango ya ndenge moko te neloko moko. Po to yebi ndenge YouTube fonctionne. Na ba nombre de vues SB betaka wana to yebi pe ko estimer combien ko yeba ko gagner. Siko vraiment mutu ya bongo bobi ka na 3500, moins de 3500 na compte bancaire. Siko mukolango aussi lango kena ko zambongo. Apesa ki bino botala compte na ye. Bino mutu bo clôturer ki compte na ye po akanga ki compte na banque akeli bela na poto. Qu'est-ce qui s'est passé pour que bino boya ko yeba compte na ye? Bozana ndeko na bino asala kuna muta a donké compte ya sila to ndenge nini. Vraiment na logique ya ba humain, na logique ya bato bazala na banque. Soki muta lobi bongo sika ma yelete. Pour ceux qui attendent ndeko na ye asala na banque et ko sa zarder ko donké ko kengela ko lorgner compte ya sila. Il faut musala ne kufa. Donc biso siko to bana osala enquête que mutu oyo agent bancaire ya sila to lukaye to tuna ye alongwa musala to porter plainte pour alongwa musala au moins de bobe bisa bata ba vie. Ça c'est de 1. De 2 parce que ce n'est pas une vérité, voilà pourquoi on s'en fout de ça. Mais quand même nazo lingana zo sebino moi bon moto tant mutavani na nini na bisa bino po ba misu na habiter bozana na poto. Certains aussi qui viennent commenter habitent aussi l'Europe. Si que Europe na bino vivango ndeni. Pour l'Europe boye bibino nyo ce sala manyo ce sala na banque. So on a accès na banque to kufi. Si ko ndenge ni okolo ba makamba ndenge wana na compte ya mutu mususu. Po ndenge za na ko temsu mosi na mobali ebi solde ya mosi na ete mosi ebi solde ya mobali na ete. Si ko ndenge ni yoko yeba ya sila. Ata bino mo ba mama bo mikoloko, ba tata to mikolo to kolako. Et là, bilo muso ba ebisi binongo, osili keli muto azo ebisa po saka en esprit na.
osili kele makasi s'il faut gifler faut gifler olongoli abonnement na po comprendre ka ko na libulu ako ça c'est so bêtise. Oh non non, j'ai tellement à dire sur ce point que vraiment na mona que niveau ça trop bas ya bato bazo commenter makamba bongo na compte nanga. Alors je m'en fous. Vraiment abonnez-vous, commentez, likez. Bye.